Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakinope, bienvenue dans le magazine d'Abino vos préférés KNB Kinshasa Nabiso. Conférence de Berlin, Batu Mingi Bakanisaka et Salemaka Pona Kokabola Afrique. Kasi vrai enjeu nango Batu Baye Bakate. Bolanda yango na élément Le magazine KNB tout s'intéresser sur le jeu politique et la conférence de Berlin il y a 1885. C'est vrai que les historiens et d'autres chercheurs nous renseignent que la conférence soit un important qui se partage l'Afrique en gâteau. Avant tenue la conférence de Berlin, déjà les pays européens qui na ba colonie en Afrique. Mais enjeu essentiel de la conférence de Berlin est que la grande puissance à l'époque. Ezalaki axé sur la gestion, la libre circulation et le bassin du Congo. Ceci était précédé par des expéditions menées par Brazza, Cameron, David Livingstone, où résultat il y a des recherches nabango sur ces coins méconnus des Européens. Ezalaki négligé par la reine d'Angleterre de l'époque. Ayant été informé sur ces prétendues recherches, le roi Léopold II va financer un autre expéditeur, Ezalaki pe journaliste na Combo Henri Morton Stanley, na expédition nae asalaki marche 999 jours pour identifier le bassin du Congo. Yangonde et permettaki na roi Léopold II à tracer carte sur l'état du Congo, actuel RDC. Il faut retenir que la conférence de Berlin est sangisaki ba état, mais c'est le roi Léopold II azalaki wana comme individu pour réclamer gestion du bassin du Congo. Ezalaki na ba renseignement Stanley apesaki sur la richesse il y a sol pe ya sous-sol il y a bassin du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. KNB, c'est le constat que les jeunes filles vont développer comportement ya matolo makasi et surtout dans les quartiers. Au moment où alamuki na tongo a telemi na balabala après avoir copé sa yo mbote ayeba yo il faut kaka asenga yo mbo. KNB to kiti a on a bandal pour na kosolola na ba kinois et le roni ne comment kosala ba jeune fille mikolo ata la muki na tongo na sokolité kaka ya pesa nga 500 ya pesa nga 1000 francs ya to kiti pour na koza point de vue ba kinois muga na tongo ga mbala mo sopeta sombelanga salelanga et donc on trouve bien té talo la muga bukuya na yo na ibeta so bimila ka doko yebika kombolanga pesa nga mbongo salelanga bo mona la vete et donc mo côté d'autres ben non regarde maman pesangara ça est là et donc on trouve bien première éducation ya mutu ya batna batesa différent surtout ba fille et ba lingi chikte pour luka kolia il faut sengara pour ba kopesa bango surtout ba basi côté kala ba terrasse ya nama moi ba sala ngo zate pour moi chic difficulté à calculer les ali bon premièrement ça ba fille mo ba trop paresseuse ba mi pesi na vie à facilité or dans la vie pour réussir il faut qu'on y marque ça ba sacrifice mususu o ba ngba ko sala te ba mitia na ba misala o sala ndi ba femme ménager maman otenga malebo ko sunga ye o sokoni ba sani à la fin du mois même 40 ou 50 dollars pour chaque jour aux gens sans frontières na maboko maman mais du mois à la fin du mois on a quelque chose il va permettre au survivre bolandi bakina ndenge bapesi point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozo senga na bino ba jeune fille oyo bosenga wana pesa nga 500 pesa nga 1000 francs na place bosenga ka bongo en tout cas bolukelo moko bo bando sala ata ko yekola ko kanga suki to ko yekola ko tonga et que ça la bien na place bosenga senga wana et qui tsaka mwasi eza kitoko te qui et l'équipe partout. Moi si soki azolinga mobali et que mobali a boyi na ye akoma ko bimisa makambu ya lokuta sur ye na ba place publique. KNB Kinshasa et l'équipe partout lelo toyeko solola na ba kinois na lolenge ya basi oyo bazaka na bitu ya kolinga
mibali kosala mibali ba avance na ba réseaux sociaux ou soit peut-être de années à venir encore azo peut-être numéro na yo azo sala ba avance so keza ke yo mobali boyi na yo relation wana abandi ko bebisa réputation na yo yango to ko solola na ba kinwa ba pesa biso ba vie par rapport ya basi ya lolenge wana. Omoni amour ba force yango te tout d'abord. Et amour eze loko ke no fonga na linga yo polinga nga ce que communauté ke no ngane nazo forcer. Donc vraiment ça vous m'a dit to ko aller vraiment bien ti. Et puis ce que moi neti ke no yo zo linga nga zo linga oti. Mais après au molinga ke no na fi mo bo ke no donc on a zolinga ye. Après au kutaine au comico ba n'importe quoi on d'ailleurs garçon c'est un escroc. Ils ont vraiment bien été, ils ont vraiment bien été. Donc faut que ça la makasi que non linga ou azolinga do azolinga donc vraiment force vraiment amour té. Bon temps ba maman na biso na époque ba les car la mamba lo faisara tendre lelo et comment on zala. Faut qu'il lelo comment momi a comment ko envier yo jo so boy na yo comment publier ba mambo na ba sensimo mabe amour le baba n'importe quoi que yo za qu'impressa yo boy a comment penser ba sango fo ba tenir so ba zoatan yo boy yo toye baté so basi ba tuli to basi ba komi na ba par rapport mo boy ko c'est la ba jo ba makam ba misu ba ya ko miling sa makas net ba biso ba ta ba maturité to linga pe ba momi o ba tanga ka ba momi ba maturité. Bon phénomène économique il y a téléphone surtout na ba réseaux sociaux au monde a film boyé a joué atteindre le demande d'amis et puis à comment proposer que à comment saloba avance so yo boy na yo comment publier n'importe quoi sur yo à comment que ne voir même à détruire foyer na yo ceux qui yo mais qui ko réagir à bandi ko loba n'importe quoi voir même à ko que ne tina ndaku ko créer ba désordre na foyer na vraiment phénomène wana les habientés zo salir ma réputation na bino ba fi surtout bozo détruire peu ba foyer na biso. Bonsoir na kozwa réaction ya bakinois ndenge balobi par rapport à sujet na biso mais biso to koloba juste na basi ya lolenge wana il faut ko éviter il faut ko tika ko sala makambo wana parce que ça mabe soki olingi mutu aboyi na ye en tout cas il faut pas ko tambusa kombo na ye na ba ndenge mo ya mabe obebisa réputation na ye ofinga ye ou soit bambela ye ba maladie o ekutu ayebite o atika ekutu kozala na ngote en tout cas eza malamu te parce que réputation des wana et so mamanga te en tout cas il faut pas ko luka ko bebisa ko salir réputation ya batu na bandenge wana e kozala vraiment malamu mingi te Kinshasa et l'équipe partout. Lelo to constater que ba église est belé ba comment na ba manière na bango ya ko se saluer en dehors ya bonjour. Misusu kutu ba salutation ba utilisaka eza rien à voir na bonjour na kati ya Bible. L'équipe partout Lelo magazine KNB na cadre kaka ya rubrique na bino bonzambe to saleli bino sélection ya ba mbote oyo epesamaka na quelques églises awa na ville ya Kinshasa. Parce que tozali biso nyonso bana ya tata moko esengeli na yo soko kei na église baninga oye bandenge nini bapesa na kambote po ozala pe à mesure ya ko répondre na mbote na bango. Lelo soko kei na église catholique o babengaka église mère kuna bapesa na ka boboto esengeli na yo kozongisa kaka bondeko. Soko kei pa bandeko na biso ba musulman bango bapesa na ka salam aleko okozongisa kaka maleko salam. Soko keye pa bandeko na biso na Shekina bango balobaka que Dieu vous bénisse ozongisi kaka amen. Kasi soko keye pa bandeko na biso ya armée du salut bango balobaka alléluia mwana tata ozongisi pe kaka alléluia mwana tata. Soko keye na église ya Dieu vivant de Sikatenda kuna balobaka alléluia yo kozongisa kaka Yesu azamokeli. Soko kei epa ya bandeko na biso ya église des noirs bango balobaka yenge yo kozongisa kaka zola. Soko kei epa ya bandeko na biso ya néo apostolique bango balobaka mbote kozonga malamu na losambo na bino. Soko kei na église ya ebale mbonge kuna balobaka mbote mosantu yo kozongisa mbote mokomi. Soki mutu wana za supérieur par rapport na yo okoloba mbote nganga nzambe. Soki pokei na ba église de réveil bamisusu balobaka shalom shalom frère ozongisi pe kaka shalom frère mais bamisusu balobaka alléluia ozongisi pe kaka amen frère. Voilà au moins quelques sélections auto célèbres ya bambote o epesamaka awa na église na biso ezali awa na Kinshasa parce que biso nyonso tozali bana ya tata moko esengeli na biso te okima musika ya mbote ya bandeko nao ya église musu parce que Kinshasa et l'équipe partout.
mingi na Kinshasa bakuma na complexe ya ba étranger soki aye kofutela epa na ye akotuna te soki baza combien kasi soki congolais aye kofutela ako exiger nombre limité ya bato. Kinshasa et l'équipe partout, les lots tokiti à terrain. Kosolola na ba kinoa ba biso pourquoi ba bayer ne biso bazara l'habitude ceux qui sont congolais aye ko footela et pas naie pourquoi ba exiger un nombre ya bana topé ya famille wana mais ceux qui zali ba expatriés ba étrangers na exemple ya ba wara ba chinois topé ba libanais côté kuna ba ki parla ba nombre na bango te omoni toza ba locataire ceux qui to jugaka que locataire soka koti azana bana combien selon que l'étranger a koyi ko yala kayi ko kota na ye bazata combien to la kana wara moko aw bazaka na bako mi parler mais baba dai ko futa très kitoko bana ko futa kitoko au moins peut-être que o sanza que ndenge ba futa ka le 15 pour locataire wa okota yemo ka juger que na futa ka le 5 na futa ka le 10 wana nde principe na bango mais ceux qui ba koti so jijate pour bango ndenge to ba ke ceux qui ndako za munene ba kota na bango bele ceux qui ndako za muke ba la nombre mona 3 4 5 ça suffit mais na biso ba congolais akoya ko kota alobi naza na bana mibale ngai na mubai na mais l'air ko kota déjà na ndako ekomi ba komi 8 9 10 lokuta ba congolais nde yango wana ba mona biso to za mbongo te bango ndi baza mbongo ebele po ba futa bien ba préférer bango ba congolais musu ba futa na bango bien mais bango sko ba linga ba batanga nombre ba na mona ke biso to za ebele to leti pe tonda musu to ndoko futa te bango ndi ba futa bien po na bango ndi ba mona isana mabatu mingi ba ndengo wana omona mutu ayikufuta pa na yebo na bana boni tozo luka ka mutu na boti te waza na bana te aya ko bandela ko botela awe pa na ngai isala makanango ngapi na sana ba locataire mais na tuna bango te ke ozana bana boni na tuna bango lokwana te pour mutu na matana possibilité na ye siko tuni azana batebele siko kozwa ite posta na batebele mingi bakima charge batu so baleki belé na ndako désordre de paix yake belé mais batu musu bakipaka na bango te boki bandeko la biso ya bumune ba pesi ba vie na bango na micro na biso ya KNB par rapport ya sujet na biso mais biso na KNB to ko senga juste na bandeko na biso ba bailleur il faut ko tika injustice wana parce que mutozo monisa passe wana mutozo boya afutela na ndako na yo ezali ndeko na yo congolais peu importe nombre na yo akoki kozala il faut ko aider konzima afutela mais soki ezali muto azali expatrié yozo tala kaka mbongo bino otika ndeko na yo congolais amona pasi afutela te mais yo zali konzima ba étranger en tout cas ezali malamu mingi te il faut ko tika comportement wana Kinshasa et l'équipe partout. Réseaux sociaux et côté distraction makasi et pas ya ba jeune fille na Kinshasa ba komi ko se focaliser beaucoup plus na Facebook to WhatsApp au lieu ya ko s'occuper na makambo eza beaucoup plus important. Biso qui ne l'équipe partout quand de lobaka lelo lisusu to kiti na terrain na commune na Selemba pour na kosona ba kinwa ba c'est biso par rapport au comportement ba jeune fille Nikolo ba comment ata ceux qui ont lamba occupé na biloko lamba te kaka Facebook WhatsApp imo na ba réseaux sociaux pe na école bana mingi ba komi distrait surtout ba fille ba komi distrait makasi ba koza ba pesa cours mais azane kana ba réseaux sociaux yango to kiti na terrain pour na kosona ba kinwa. Lelo oyo malgré monde technologie changé na kata monde entier na RDC te même monde entier biso na RDC koufi à partir de WhatsApp ba Facebook et bomi ba jeune fille belé et bomi ma solo belé ba jeune fille ma solo eza susté ba bungi ko bunga complètement ba téléphone moi jeune fille na bamba ya téléphone munene Facebook azoke na nzela ibite poto za na Facebook na ndaku asaka misala te avant de la kaka Facebook alors toyebite na classe surtout ba na classe alors ezoka musanga même ne be call téléphone ezokota Facebook et ça makambe belé na kata classe pour éducation ya bana assuré pour éducation ba jeune fille na biso le bande ko na biso ba c'est assuré et c'est ko interdit ba Facebook ba WhatsApp wana nyonso tout surtout ba na classe bazotanga ezoko boma éducation ya bana classe. Ah, wana ndeza mabe Facebook basela on attend nango so c'est l'autre wana ko sala Facebook mais so au travail faut si ça no eloko sala après ça au sala Facebook na sala on de so na sisi musana ngai
wande na kosalela Facebook fo basala ona ngunga nango ndeti soko osala oto kosalela Facebook soko ke kotango sisi nanu bosi botangi après temps ozonga ndako kosalela Facebook bien bona ngunga moi repos là ça va. Facebook en soi ou bien WhatsApp réseau social non mabete et dépendre na utilisateur manière ni aza ko utiliser ngo mais beaucoup plus bana ba komi distrait parce que bazoye bana bango teza nini ako utiliser ngo tango ni donc ye pona ye nyonso akokota ni na face nyonso akokota na WhatsApp donc et dépend de l'utilisation mais soit eza mabete et dépendre na mutu oyo sala ngo ba concerne un peu ça que non toye bande ko sala ngo en soit eza mabete mais biso ne bato ba utilisateur ne toye bande ko utiliser te donc conseil wana muna mutaye ba quand il faut utiliser puis quand ko sala te. Bolandi ndenge bakino ba lobby certes Facebook et ba WhatsApp nouvelle technologie ya solo monde eza ko évoluer mais utilisation ya ba réseaux sociaux wana na mboka na biso eza vraiment mabe makasi pena ba oyo basala rango na ba milieu professionnel botika parce que reko za suspension au kana kité parce que chef azolo ba yo za na téléphone ozo sur na ba WhatsApp chaque chose en son temps Kinshasa et l'équipe partout. KNB solo la kina bandeko na biso ya baluba na ya bakongo bayebisa biso amende nini mwasi akoki kofuta soki alingi azonga na libala et que abimisaki biloko ye moko na ndaku sans que mobali abenga na ye. Une équipe partout KNB to kiti na terrain pour nous construire na ba maman ndenge zalaka mama soki bazala matata na papa et que mama ye moko abimisi biloko na ye na ndaku azongi pa na bango siko pour na kosonga ezalaka ndenge nini yango to kiti pour to construire na ba mama ngana Mkongo soki neti mwasi abimisi biloko na ye moko libanda c'est kalingi su libala te abomi libala ke ye moko donc to bazana droit ya kolanda ete po yende mutabomi libala soki neti mobali abimisi ata lutu libanda ya mwasi nde mobali aboyo na libala wana nde toyaka tovandi mpona kobongisa kofuta amande po bazongisa mwasi na libala mais soki mwasi azwi ye moko abimisi biloko na ke alingi su libala te mobali baswaye na ye abengani yo te mpo ntango matata eyalaka kaka ntango boso mboko bonsala ntango yo siliki mosu biloko mobali yanga nde osimizolo ke futa amande mpo kinga mobali fo ozongisa kinga na place osoma masanga bokisaka mwa kanda mobali en tout cas na biso baluba soki mwasi akangi biloko ye moko abimisi biloko ne libanda seki abomi libala ebongaka mobali ye moko azwi biloko abwakeli yo libanda wana soki mobali ye moko abimisi yo biloko abwakeli yo libanda ye moko ozwi biloko sa nini okei wana oza na raison mpo bafamille baoya bongisa mais soki mwasi ye moko baza problème na mobali abimisi biloko libanda en tout cas na biso baluba bamandi ekozala bantaba en tout cas bakovandela yango biso pende eza interdit polandi bandeko na biso bakongo na baluba ndenge baréagir à propos ya mwasi kobimisa biloko na ndako ya libala en tout cas il faut kopesa baamande parce que amande wana eza obligatoire mpo obuki kingo ya mobali na yo mobali aza na kanda mpona kokitisa ye kanda il faut kopesa baamande bataba pa baluba balobi bataba epo bandeko na biso bakongo balobi bataba na masanga mpo obuki kingo ya mobali na yo yango wana tozoconseille bino bamama question niveau matata fo bolukaka bo arrangeant on a famille et comment pas parents te poser ma bé mais tout beau ça n'a coutume qui et l'équipe partout rubrique d'abino bo kraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso Ken Boyo suka ba maman ministre ba grande dame mwasi ya kilo maman pasteur olingo la te lamba o ekokani na valeur na yo kende na maison d'Orcas confection chez Mami Bilema leader o eza na avenue et ya la numéro 21 na croisement Éthiopie na commune ya Kasavubu. Comme on a Mami d'Orcas naza couturière de formation et naza la maison nanga awa na commune ya Kasavubu précisément na avenue Éthiopie croisement Éthiopie et yala na numéro 21 ya avenue yala nesika tozali na maison de couture d'Orcas confection. Particularité ya maison d'Orcas, je crois que maison d'Orcas est un peu spécialisée na nyonso o ezo concerné mwasi teni ya mwasi et maison d'Orcas c'est ça la nyonso et ça la ensemble normal ya maputa et ça la ensemble ya soirée et ça la robe
et ça la kaba maputa na ba camisole libaya communément appelé et ça la un peu de tout tokota moi mukie côté mibali ba chemise moi ba biloko mususu mais beaucoup trop le femme na ba robe surtout que mikolo yo toza na climat moko chaleur eza makasi toza na kati ya ba robe ebele et c'est un peu ça. Awa kaka mama yesoka tongi na lati na nzele fo batuna ngai. Boyoki bino moko ndenge mama mami bilema alobi na micro na biso ya KNB. Biso na KNB to koyebisa na ba mama nyonso vraiment toza na mois de la femme, ba festivité na biso eza nanu. Soko za na bilamba na yo lingo tongisa olingo sala ba œuvre pour biloko nyonso ba art mama mami bilema. Asalaka to ko inviter bino boya ko sesa misala na bino kaka awa. Po ata biso moko pe na KNB kolata na biso mikolo toza kaka na maboko ya mama mami bilema na Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout. Bamaka mingi na Kinshasa epa ya bakinois soki mutu azotoka na zolo seke akabaka te boyoka ndenge bakinois basololi yango na micro ya KNB. KNB Kinshasa et l'équipe partout lelo toyeko solola na bakinois bayebisa biso par rapport ya ndenge tomesanga koloba ke bato batokaka na zolo eza bato oyo bakabaka te bayebisa biso est-ce que ezalaka vrai ou bien ezalaka nango kaka likanisi oyo ekota na mitu ya bakinois. Nayokaka bongo ke bato batokaka na zolo bakabaka te nayoka mpe bato mosusu balobaka bato batokaka na zolo bazala bazuwa makasi. Wana vraiment moyena mpe so confirmation eza te mpo nga mona tokaka na zolo me nakabaka na nga. Navanda pe na bato batokaka na zolo mingi bazala maka mabe. Eza ya solo yana biso mwasi oyo bato bakabaka te. Na confirma ko eza ya solo mpo na nde namonaka na nde mpe navanda na batoka na zolo namonaka eza ya solo. Soki olobi bato oso batoki na zolo bakabaka te ezaka raisonnement mutu ya sonimi ya bato ata soki toki na zolo ngai ozotoka na zolo me majorité na ngai na motema ngai Zambi asali ngai ata soki natoki ya kobanda mutu ti na zolo nakabona na ngai kaka eza selo abule kaka bato mutu azalaka mutu abule kaka na ye bato mingi namona mpe nayebela batokaka na bango na bazolo baye bakabula na bango. Boti wana kolanda bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango par rapport à sujet na biso mais biso tokoloba juste que ezalaka nango vrai te bato oyo batokaka na zolo eza bato oyo bakabaka te soki eza ke obotama ke okabaka na yo te donc ekotikala nango kaka bongo okabaka te eza te ke soki otokaka na zolo cela veut dire que okabaka te en tout cas faut kolongola équivoque wana to pe likanisi wana na mitu na biso Kinshasa et l'équipe partout. Merci na bino na ndenge bozalaka toujours ebele ya kolanda magazine na bino bo préféra KNB ya lelo to présenter kango sur le boulevard du 30 juin. Olingi olata kitoko lokola nga kende na avenue et ya la numéro 21 na croisement Éthiopie na commune ya Kasavubu chez Mama Mami Bilema na maison Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout.